télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu na bisibilo lisusu mbote mingi besika bozwami kati na bandaku na bino ya solo lelo ndenge tokolobaka yango émission na biso émission masolo nde ebandi pe na pesi bino merci na ndenge bondimi ko kotisa ngai kati na bandaku na bino pona kolanda émission ya mokola lelo ya solo na mokola lelo émission na bino émission masolo ndenge tokolobaka ezali obele masolo ekopesa makawa bino ndeko papa Lambert makomi monde tomoni na sima na ezali nde papa na biso papa Edi Zola Ndonga tokei na sonorisation tokomona papa JP Biboko tokei na graphique Tony Diangenda tokei na coordination papa Yugen Sentsumbu pe na régie finale tomoni papa Mai Barons nde bango bakozala na biso na pokwa lelo pona kosalisa po ete émission na biso émission masolo ekende na kitoko mingi ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu thème na mokola lelo tokolobela voyage pastoral oyo papa na biso papa Simon Kimbangu Kiangani le représentant légal chef spirituel katina lingomba ya église kimbangiste nde tokolobela séjour na ye tina nini yaya kina mboka Kinshasa na yango na kosenga na bandeko na biso kuna na mboka Kinshasa ba kambi pe bandimi nyonso kobanda na selile toye na commune pe tokei na likolo kuna na ville et pa etambusami na yemoko le représentant provincial ya ville de Kinshasa le révérend Surbens topesi bino ba félicitation na ndenge mobilisation oyo bolakisaki pona koyamba papa na biso papa Simon Kimbangu Kiangani na yango tokokende na mopaya na biso na mokola lelo oyo tokosolola ne masolo ya mokola lelo na tina nini na voyage pastoral ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ville de Kinshasa tokeimba na moko epai ya ndeko na biso yepe azali moko kati na bapanzi sango na kati na bapanzi sango azali na preski nde tozali kosala musala oyo po ete tolobela likambo oyo masolo ngai na ye na yango na kosenga kuna na sima esika bandeko na so bavandi oyo tomi papa di ye moko asimbi de caméra pona kosala musala oyo nde tokosenga na ye soki alingi amemeli biso caméra oyo ye azali kotambusa pona kozwa mopaya na biso tozwi na mokola lelo papa Maludi mbote no papa Maludi mbote mingi papa Lambert merci ya solo papa Maludi tomoni ke son voix na yo ezali kitoko mingi pona koyoka na moni ete lelo ezali vraiment esengo mingi pona koyamba yo kasi na kosenga na yo papa Maludi ndenge yo moko outi komi pesa ngai mbote na yo ki voix na moni ke voix ezali kitoko mingi nga na kolingaka bato bazaka makila moto pona kosalela émission masolo papa Maludi bandeko na so bazali kolanda biso mibimisana no mwa moke soki yo zali nani mpo ete bato bayeba papa Lambert ayambi nani na kati na plateau na mokola lelo na émission masolo papa Maludi napesi yo maloba merci mingi papa na ngai papa Lambert ngai nazali papa Maludi nazali responsable ya presse kuna na paroisse ya Paris Saint-Ouen pe lokola tokolobela mingi masolo ya papa Simon Kimbangu na lingi na réduire makambo na kaka na makambo ya papa Simon Kimbangu donc na lingomba kimbangiste liboso nga na koma kimbangiste nazalaki donc kobanda 1980 nazalaka chercheur alors na ba recherche na nga na kosala na kati ya lingomba neko mona ke lingomba oyo eza na mabomba mi ebele oyo tobengi na français phénomène. Donc, na lobby, est-ce que surtout le bito le likambo ya phénoménologie kimbangiste et loko yo ezali ko tala kaka phénomène wana phénoménologie wana ndete ko luka kombo na mone ko mona ke na ko pesa ngo kombo la kimbangu logie. Donc na yali en quelque sorte bato bazotala nga balimbisa ngai bato mingi pe basala ka recherche sur le kimbangisme mais kombo wana ya koloba kimbangu logie en tout cas na komi benga kenga muta yambo na bimisaki likambo wana e na zilanda maki
Nandeko nangai papa Adrien Fakasumbu nde to salaki eloko to bengaki la kimbangologie. Ezali nini? Eli science oyo ezali kotala mozindo mabombami ya papa Simon Kimbangu. Oyo to bengi na français oyo ezali kotala la phénoménologie kimbangiste. Voilà papa Namukuse. Merci ya solo bandeko balandira na télévision kimbangiste bara papa Simon Kimbangu. Ndenge to kolobaka biso bato bolobaka pe Fumu Kimbangu tozali kolanda histoire ya monena papa Simon Kimbangu. Soki biso ba kimbangiste to kotutaka toloke papa Simon Kimbangu azalaki molimo mosantu ezali nde ya solo pe solo pambate yende atinda maki na kole Yesu Mesia ndenga lakaki na batakala ke akotindela bango mosungi mosusu mosungi yango aya oyo asala makambo lokola nkolo Yesu Mesia na mokili oyo azalite papa Simon Kimbangu nkolo Yesu Mesia 3 ans azalaki na kati na mokili papa Simon Kimbangu pendant 30 ans bakangai na prison mais azali komona pa azosala ba miracle azokende Belgique azana na prison asali tour du monde mais azana na prison muto azali nani Congolais tina mokola lelo lingi baloba na yo nini Africain tina mokola lelo lingi baloba na yo nini pour papa Simon Kimbangu tala lelo pasi ndenge za na biso kolo sa lobaki boluka liboso bokonza likolo nyonso kopesa mela bino Congolais luka liboso papa Simon Kimbangu nyonso ozali koluka ezalo ozali yo nani ozali nani ozoloba Fumu Kimbangu ongai ingeta Fumu Kimbangu ozali koloba azali tina mokola lelo ye wana papa Simon Kimbangu kiangani papa bongo likambo na aéroport sikoyo soki totali bien tolobeli likambo na aéroport ezali lisekite mpo na aéroport et puis na koloba lisusu boye tozala sérieux biso bakimbangisi tozala un peu sérieux est-ce que bakimbangisi bazala na bato mayele bakoki kotonga aéroport bakimbangisi bato mayele mpe bazali oyo bakoki kotonga aéroport oyo tokosala oyo bokosala bakimbangiste ezali aéroport ou bien aérodrome pamba te po ete tozokoloba kaka ke aéroport ezali différence ezali entre aéroport na aérodrome est-ce que solo vraiment bakimbangiste tokosala aéroport papa Maludi mekana na kolimbola biso na place wana nazoloba po toziyamba likambo oyo malamu koleka fo tozwa na molimo tant toyebi ke lingombo eza molimo na ezali impossible te na lingomba molimo na kosala nyonso elingi kosala papa na 2010 na yambaka na plateau na ngai général Chulungu oyo azali chancelier des ordres nationaux oyo adekoraki papa Simon Kimbangu na masolo tosololaka nga na ye eloko ekamusa ye ke ntango akomi na nkamba azotala na ye kaka likolo azotala église wana ndenge batonga yango atuni banani batongi église o bayebisi ye ke église au plan nango d'abord mutu asala wa auta son école nini yango te o auta poto auta na Asie auta na Amérique te pe bayebisi ye kutu architecte principal wana atanga na ye te elekela ye na lobibi na otanga mokonzi munene ya mboka un chancelier des ordres nationaux lelo comme général des majors les bosaki général des brigades alobi elekelinga koma bakende tonga ndako munene boye me batongo bana bango ba qualification na musala wana te na ba mama batonga pa na so papa ne bitso sur mona si ba mama o moni basali chaîne 24 heures sur ne bitso na mukili oyo na mona ka bâtiment ba papa bisuta na poto to mona ba bâtiment solo na mona na ngai yo tonga makalokola bakimbangiste te soko basali mulongo batinzembo tilikamali osila tango to sala conférence internationale ya Liboso en 2006 je crois 2005 2006 de 2008 je crois ambassadeur wana yaki wana amoni misale sila te papa uti nkamba yeko vanda po misale sila 4 jours avant aye amoni ndenge amphithéâtre elaki awi ke conférence ya samedi mais non sabo ça na pas mokolo ye oyo yali ke la veille amoni yango échanger le bis soki na moni miracle eza likambo po ngana ndima kiteke bosala conférence oyo ndenge état ya amphithéâtre ezalaki ya 4 jours
mais talent de bo commission que vraiment il go salima donc impossible papa za kimbangiste te beaucoup mona on a lakio papa beaucoup mona aéroport wana aérodrome te aéroport et vous avez national ou bien international international papa yo utia mon national mutu auti Australia lingia ya negotala yo kopekisa ye mutu auti na ye Nouvelle-Zélande alingia ya gotala yo kopekisa ye mutu auti na France alingia ya kopekisa ye papa ba aéroport nyonso en Afrique centrale et pika po aéroport wana ya Nkamba ekoboto la bato na clientèle na destination papa wana roaso banda koyoka avion moni ba ebisi bino les passagers à destination de Nkamba Nouvelle-Jérusalem sont priés de se rendre là wana bato nyonso ba congolais nyonso baluki nini wapi Nkamba siko otikali kidiba omoni le babenga examen na classe kuna na kisasa boye wana bino ebele wana bazo benga kingandi presa akei kingandi presa yo tia kaka temofinga kaka me bato yo finga kana bango bakomo kenda bango presa yake presa oye utikala ka yo boko wana ba wo yi le cheki me preuve ya ngote ebele bakoti na centre ame asimbi tol ne lo binga hi papa simu bango longa na makambo wana ngana ndimina kana utika nanga bozo mona na miso ke mutu bolaki na ye bofinga kana longo akena yakimi na ye yo akena ye amoni solola na ye tuna ye omoni nini yo ke pona nini ke pia tolo pona nini akuyebisa le secret yango na papa na lobi na yo ekozala aéroport international po bato bakoya soki baye ba moni musée siko batuni pa ni bakangaki ona Lubumbashi ausani faki Lubumbashi kaka zoni na aéroport wana décoller pa ye wana Lubumbashi on a un état na lowa et pas ya bimaka et ça la ascension papa Simon Mbangu papa Simon Mbangu ça l'ascension amata likolo témoin azali papa Robert awuto kufa mwana mama mikala mona yende ngazo mata alobi na bango mukolo bi lelo abimaka na lowa le 29 juillet 1952 biso date ezali le 20 nazo tanga bien le 29 juillet 1952 abimi kozongani yaki asali na bango 8 jours azwi bana basi 12 ake na bango na mboka moko babengi ongoka ake kozwa bible na ye babotolaki na mbanza ngungu avant kufa bible babotola na 1921 ye akufi na 1951 bamindele baseki kasi yaki nzambe te po balobaki ne bible tokobomba ngo kimbango soko za nzambe kende kobimisela biso bible tango akufi wa bimon nzambe akufi papi bible amoni yango na 52 papa elombe abimi na lowa azwi bana basi wana bapumbwe baketi na ongoka ki kozwa bible na ye tango bamindele bamoni balobi azali nzambe ayaki après liwa na ye c'est-à-dire aye muta kufa akufi na 51 mais na 52 abimi aye kozwa bible na ye pe asali ascension alobi na butu wana muta bima libanda te mwana wana komboni papa Robert alobi ayoki diare ayibisi mamikala mamanga na ngaki libanda bien muta alobaki ko bima te muta bima te abite papa mamanga diare ko kozela te fona bima nzoka nde nzambe abengi ye aya ko assister en tant que témoin biso to ba to pia na ba date papa to pia na mboka okoki ko futa tike oke pe place ngo balakisi yo kezalaka awo tozolo babiloba loba te alors na butu wana tanga wuti ko sala zongo na ye alingi azonga na ndako molili e bakami na kata village molili azomona sute ayebi sute ndako ya utaki eza wapi amoni kaka moto sika telemaki lokola fusée moto akomi kopela lokola mwinda mati akoti na lola mais avant kota na lola tanga tuti firmament ndenge papa Robert azoloba témoignage na yezali alobi likolo eningali ba étoile eningali ondire mutu moka tuti likawo eloko moko boye papa nanga papa David Wabeladi amona le même phénomène na Nkamba amoni moto liboso na ye mutalaki pantalon ya bleu chemise a pembe amoni ka mutu ngati boye mutu pumuki azo pumuka lokola ndeke ye wana na bâtiment ya
ya ngombe kinsuka akosala supérieur soka wuti na songi ya batima wa ke na songi yo amati so sali titi amati likolo chu akoti na lola ndi akei papa David aloba nga mutu wana kota na lola na misu na nga so bolukili nga problème nga na kobenga kaka ye. Voilà papa. Donc kobanga na yote aéroport ezali aéroport ekozala international pour mokili mobimba eya komona. Ndenge na lobaki ke na aéroport wana musée wana ezali biloko bilaka nde bilaka oyo tata alaka yango nde ezali kokokana. Merci ya solo bana papa Simon Kimbangu to buti kolanda susu papa Maludi ya solo ezali na biso mawape pasi pona komona likambo bazali kolobela biso ndenge balobaka kondima. La foi est une ferme assurance. Tondimi ke nkolo Yesu Messi azalaki mwana na Nzambe par la foi. Tomona te mutu moko te na kati na mokili ya koloba na biso ke amonaka nkolo Yesu kolo asalaka boye azali te. Mais tondimi kazalaki mwana na Nzambe. Papa Simon Kimbangu bato bazalaka na ye tina mokola lelo bazali. Bato bafandaki na papa Kisolokele na chela makambo papa Kisolokele asalaki ti lelo bazali koloba na biso. Bato bafandi na papa de alungana ti lelo bazali. Bato bafandi na papa de angenda bazali tina lelo oyo. Bateyi biso balakisi biso makambo ko Ebola oyo tozolo ba Ebola. Papa de angenda alobaka yango déjà na ba ne 80 asa alobaki na biso déjà ke Ebola. Alobela biso ke fufe ko ya boye. Soki to yebi ko papa Simon Kimbangu te ba maladie ya ndenge na ndenge ko ya. Mais mona papa Simon Kimbangu ba ate ye na ndenge nini ekozwa yo ti. Ndenge tozali komona na ba mboka mususu papa Simon Kimbangu kianga nazali komona na pona ko arrêter likambo ya Ebola. Toke yikuna te. Tozongi na question na so papa Maludi pona toke ne pomba te télévision ezali kaka bele télé to komi na suka émission na biso. Na motuna ya suka ezali boy papa Maludi. Nini ezali ko expliquer engouement, sensibilisation, paix, mobilisation sans précédent ya bakinois. Toutes les couches sociales de la population et toutes les religions confondues na ba participation na bango. Papa Maludi na pesi malo. Soki to landi bien lisolo na biso ko banda ebandeli ti suka ti na ngongo to komi tozolo bela kaka nde bonzambe. Tozolo bela kaka nde mozindo. Oyebi papa soko moni nzete banzete mingi biso pembe na biso tovana lingwala na Gombe balabala moko ezala na komo na avenue du Flamboyant. Avenue du Flamboyant yali ba fleur ya rouge babinga Flamboyant et tozo tala na musika on dirait ya moto ya babinga na kombo flamme ya babinga Flamboyant. Alors moni ba fleur wana soki ezongala ezolakisa kenga itala nga fololo naza kitoko yo nzo yaka na wepa nanga fleur akoki kotia makelele te soki musisa azali te. Po musisa mtakane kulukela biloko nyonso oya liaka o azokomela kitoko kuna likola nzete. Yango wana lingomba mozindo ya likambo la spiritualité yango nde base ya biso ba fleur. Tant que nous comme ça fleur rose, nga fleur boy, nyonso wana po musisa azokene kulukela yo ba nutriments kuna na se mabele mais musisa na kuta mona ka mutute ka fleur rose ozoteka ko yeso mona mutu azoteka musisa toteka kaka fleur ntonde fleur poza la fleur soki musisa zate yako za la fleur te yango na nino baki musisa na biso yande papa Simon Kimbangu ezande lingomba na ya Kimbangu pona nini pone tozolo baboye eyana batu musu balobi lingomba wana eza lingomba batu ezana batu musu biso to lingi papa Simon Kimbangu me bino ko komisi yango ya kolo Yesu biso papa to ali awa ngana sina koma nganga Nzambe ndenge pe yo zanga Nzambe to ali apoto kosa lokuta poto yebi ke life le zalaka soki to wumbi bato lobi na ba soda soko to wumbi bango biso moko pe to wumbami biso moko pe life le ya liboso ozala biso mo to lobela bango sembo solo c'est solo papa Simon Kimbangu na kolo Yesu likambo ngo ebandi boni. Papa Simon Kimbangu na kolo Yesu bazali moko na misato na moko. Tangu kolo Yesu alaki na ba
bapotre na ye alobi kobanda lelo botambola ni mokili mobimba bongolo ni bapakano bakoma bandimi batisani bango na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo Monsanto. papa tokangama nanu place wana kolo yesu alobi kaka parce que eyeli ye kaka lobaloba kaka alobi nde likambo ntango alobi na nkombo ya tata na nkombo ya mwana na nkombo ya molimo mosantu elakisi ete na nkombo ya nzambe na nkombo ya lola Bongo papa bato yo bazali kolanda pe nkolo Yesu Mesia o balaka au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que liloba wana bo batisama na kombo ya tata ya mwana pe elimo mosantu mais to mona ko batsaka na mai. Est-ce que balamba tosi nkolo Yesu batosi te? Papa biso kimbangisi tolobi boye lingomba ya kolo Yesu ezalaka ya biso o ya nkolo Yesu ya kolo Yesu oya iliyebi kolo Yesu koleka na mokili oyo oya yebi koleka kimbangisi papa azate pon kolo Yesu ye moko avanda na nkamba papa oui bandi susu makamni so tokende ngano na nkamba na banda kolakisa yo esika kolo Yesu atambola na kati ya nkamba Yerusalemu omoni soko wuti na bureau papa na bureau na résidence liboso noza na kilongo olingi okende po okota na ndaka nzambe étoile moko ezalaka place wana nde esika kolo Yesu ayaka mbala ya liboso kokutana na papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu wana si ayebisaki papa Guyel kosepela te potanga nazalaka yo nano botama yo azobala tata na ye na bavie wana baki na village abi bosepela te pour lokola boyengi bazokumisa Kimbangu mwana malamu yo ozomona lokola te ntango nga nazalaka bino bozalaka nano te azalaka epai wana papa Simon Kimbangu wana omoni Genèse na Bible aza na kati tant balobi que au commencement tant mai ezalaki et l'esprit et qui voguait dans les eaux cet esprit là c'est Simon Kimbangu ayende kolata nzoto kolo Yesu pa yalaka na Genèse ne bandeli ya mokili tango nzambe tant lobi créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance alobi je crée abi créons aza ko s'adresser na bato banane Bible c'est so banane bato wana azalaki koloba na kolo Yesu na papa Simon Kimbangu créons l'homme tout ça la moto na lolenge na biso ndenge pe biso tozali mais yango nde ni français ngo bato ba français ka oyo po to mona ka mingi na français bato mususu français na munoko me azoko mibenga ba intellectuel bazala na bango vraiment po bazoko kolon ko sosola ma Bible ngo te papa kotanga ezalaka mibale ouais kotanga lettre na kotanga l'esprit de la lettre ouais sala nini biso to ngai avant na sala ko nini nabengaka ye papa Simon Kimbangu na zana kaka natangi IAO na école primaire na kotanga na ngape makambo na Bible mais pona sosola ngo yo yaka papa okomona na oyo na yeba kite ya bando la kisanga tala Kimbangu lo papa omoni donc il faut benga molimo aya tant molimo aye abandi siko sokola kisayo yo za aveugle hein donc ba simbio na loboko ba bandi ko mema donc ngo ba tumso ba benga na bango te molimo ba benga ka te yo so ebele mona ka ba sambela faisons l'homme à notre image donc pour bango donc azo tanga ngo lokola université faisons l'homme à notre image ala bengi pe intellectuel so ka ba ka français papa Simon Kimbangu soko lingi no mindondo na yete legi sa ile boso yo zala sima so yo lingo le kaliboso ko lakisa yo ke yango te oyebi lo kote akoki ko zwa mwana ya première année primaire lakisi ye mwana na bandi ko lakisa yo okamwe ke ngai universitaire mwana première année primaire ko mopianga leçon akopesa yo yango pour mwana na komina papa David Abeladio papa mécanicien akomi na campus universitaire yo na pe on moi le solo akosala conférence ba professeur on a baye mais qui est-il c'est quoi son niveau d'études babino azamika babima ba nyonso ça va pas non ça va pas ta tête
ngana kende ko assister na conférence ya mécanicien moi un professeur français ku tayebi yango te ningo talo lendo bazala papa nzana papa David ayena ba makuba na ye wana po batangaki na lemba batangi yo biloko trafic botika na bino po bato yo o ngana o ngene sala la conférence musu batangi sa ba konzi na bino ba soda soko ba yoki likambo yo za passer pour na bino bref tant comme na campus ba professeur ne soit jamais moi un professeur émérite na ki de ça va pourquoi ne là papa niveau na yo konte niveau na nga so na mwanga niveau na ya muke jamais na yate moi ba on ne ba zula kango c'est quoi un professeur mécanicien ouais mécanicien moi professeur nazo cours ya mécanique ça va pas nous babima bangonyoso papa David a bandi démonstration papa moko alobine papa kanga na kanga azongi alandi baninga boyana kotala non yo ne mécanicien no abi yakana no kotala papa yakana no oza scientifique te yakana no kotala bongo loba bon nazo ya kapona yo ni t'étais toi j'allais pas venir bon ici cravate tout maman mso abi kende nanu yo pe tembeleka yo kende nanu tala papa tango baye papa David a bandi de monster papa bandi la saba anglais ndenge zo tourner ba professeur université bazo mona ba anglais wana te moninga na ba go belge aye busa tableau pona na ba photo ngo wate azo la saba bozo mona teke dine ba tellement lokola match ya vita imana lokola Marseille Paris Saint-Germain lokola Barcelone Real de Madrid ba beti mabo ba professeur ba beteli nani maboko mécanicien tala muto ba nommé savant akomi savant papa yo so bona to fungu la bible nani ba nommé nani ngwa nomma muto savant muto pe forma pe ça la démonstration nani papa David wa Belade ba nommé savant pe koma na miso bato azui ki savant ne bato mondoni université misato ya Kinshasa ya Kisangani na ya Lubumbashi ba sangani nde ba décerner titre ya docteur honoris causa David Obelade en même temps ba fungoli cher ba bio komi professeur d'université papa professeur d'université azalaka atanga ka l'université oyo ngana moni boso mécanicien akomi professeur d'université David Obelade mais sikoyo nanguya ya Simon papa maludi pardon na bato yo tozomona awa na surtout na mboka France soki mutazali ko loba français kitoko ni nazomona neti intellectuel allez batu tout azomona bango lokwa neti tozo balingala bo azomona so lokwa neti ba illettré tozanga tina mais yebe français na munoko mais eloko moko pas salaire o loba la bango ni papa papa wana so zo suka na question autre papa wana eza orgueil biso nso tangi na université hein mais ngai na teli ko mona professeur ya mundele te asala orgueil yo biso ba munde to salaka mususu ko mona ye balobi no rondima te ke ye babio yo professeur surtout ba funguli munoko ne abandi pia cours ndeko lo balobi o ya suka diti professeur moko papa na ko mona te na tozaki na kamba papa conseiller direct papa Bitouville Dizako alaksaki alobiki moni professeur o atangsaki ngai na Lubumbashi papa na tango balaksinga tata wana nayebi oyebi tata wana donc sociologue avanda na ye kimia professeur Longanjo mais tango papa conseiller papa Zako Bitouville alaksinga papa Lambert o azali professeur atangsanga na université mais taba bandi koloba ne sengo ya mutu avanda ni mais awa toza komona papa mais il faut yoka makambo aloba alobi ngai professeur émérite mais na ye koyekola na sina na lingomba o ayebisi papa Simon merci ndengo zwi na ba lingomba na biso ba scientifique osangisi biso sika moko alobi ngane bo moninga boy na sina koma mutu coutume batu ba komona ba ndenge professeur mba akomi sous chef coutumier te est-ce que kitito amati abina mati le susu ndengi fona ya kwa prendre na lingomba ya Simon Kimbangu papa ba image wana mukolo mususu balancer yango batu ba mona na bango ke tozolo ba biloba le le professeur Longanjo ngana yebi professeur na découvrir na conférence nationale souveraine nana ba image yango tant na zotala ya zoloba abibo simba makasi car l'avion de la sociologie va décoller na tisika na tala mutamaye tama zoloba likaba Osiris na Isis oui
c'est yé le professeur le professeur mais ce qu'on vend na yé boy on dit yé mais papa yo pose ali pe o sali pe ba classe mingi po mo te biso to zana so ba classe mingi te bazali ko finga biso ba lettre ba ni mais yo siko yo conseil nyoko bana bato bazo ba français o papa diange na baki baza vide katina bango mais français na munoko kaka mais na katina yé azana yé vide conseil nyoko pesa bango papa na lolendo bazo zana na papa on moni bien que tant on a yé awa je ne me présente qu'en tant que kimbangiste. Oui. Nanga opesa ba niveau nanga étude faite té. Parce que on a makambo to zoloba étude faite na on a incidence té. Na komi kitisa esika ba ninga nanga kimbangiste na koloba na kimbangologue parce que mingi baza kimbangologue té. Mais so na bina kende na mayela classe yango té. Mayele o ya bonzambe o ya bengi sagesse et leki. D'ailleurs, toi na mutu moko ya mayele comme on a dit Montaigne alobi, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Malamu moto et salemi malamu que moto et tondi kaka na koloba français. Papa na village batiaka moto mokonzité pour atanga universitaire. Mais ça m'a appelé papa matin monaka un anglais na éviter ce qui na un anglais soka yawa azolo anglais na ba bengi pays il est très bien défini. Na éviter ce qui awa un anglais aya en France azo baka anglais to mona ka ke azo ko bwa ka anglais na ba ko bengi pays il est très bien papa nyo so des le côté na ko lo bano lo ko moni libaya ezali matière première tango ekomi na ngona no kitité tango basali a ona kitité et na tina e ko sala le fundo te po e ko koma no pe koni oui il faut ba bongo la mo kiti bon mais comment ça le fond telanga kit ndenge na zongeka telanga kit sur vandeli nga vandi bien donc il faut comment au babengi matière donc transformer au comme utile na société ko le ba français papa banda 1960 bato ba français na mboka na biso so yoka ba mboka za wapi ba ministre no souci ka bato ba français sur comment ka ba professeur mais mboka zinda ka ko zinda zomon toke na banque mondiale kaka bato bayebi français tala mokili ndenge komi soki français to koyeko la classe ya université ememaka mokili na likolo mbeli tomona yango mais biso banda tobotami tozomona badiplome ezomata kaka komata me mokili ekitaka kaka kokita elingi kolakisa ke koyekola eza mabe te eza très bien naza koencourage bato ifo bayekola mais ntango oyekoli luko bakisa mayele ya bo nzambe soko mayele wana mibale ekutani ekomi ndeti nzembo toyembi awa zulu ya toto bibunda kene mambu mawokele omoni siko kokomi un intellectuel intéressant parce que okomi oloba makambo ya bonzambe okomi kotambola na bonzambe yango na komona papa balingi te tolobela makambo ba vie privée ona wani ya vie privée nanga po ozobomba nini na kati okende komona boye azaka na makambo susu bandi kolakisa na miso bato bakoloba démissionner po eza ya soni oyo nzambe aboyi tango yo ezali ntango na yo bakuseka yo kubanga muntu mwindo asala mayela ndenge nini akusala ne yeloko te pana nini tozali na privation yango wana tozali kubomana ndenge yo bilaka biso tatama yona awa la démocratie yango izali likambo kitoko kasi sikasika tobongoli yango ndenge mususu tobandi kubomana tobandi kusala makambo yukugina yango te pana nini interprétation ya likambo ndenge tango balobaki le mouvement populaire de la révolution mais bato bakanisaka je no sala na biso likambo nyonso to yango anarchie wana eye sikasika tobandi koregrete oyo makambo tosala tango wana bato wana basali biso boye bato wana basali biso boye ngai nalobaka yango na kokokisa bino soni te tozali kokende muntu mwindu totondi na basavant kokatisa te pamba te ali yibi kokoma français ou bien ki anglais ou bien ki espagnol ou bien ki soko monoko nini asi a vu de kambo tata yango mpe balobaki okomona badocteur en lingala bazali te badocteur en kikongo bazali te kasi ya français batunda babongisa eloko zero nakotanga aya nakokuma noki soka kama tibiki awa ndenge ya kulekaka
même soko ezali ndenge nini kasi na kati na ye vide, n'y a rien. Bakinini bamundele baya kuzwaka banzete awa bake kubongisa kinini to sumbi ebiso boko batu na mokili. L'anesthésie bande ko na biso bapigime ba yibe ba anesthésie ebiso bapigime batu pamba kasi ngai mutu na mayele nakana consulter pigime pata lekisa ndenge ni bakubomaka elephant moyete atuti di konga esika wana ekomi paralysé soko de kati musuni wana ekusala elephant de sumpasite ekasi ole tutu na batu wana basala kandenge nini moyete Mebo tuna mayele papa tami mone ngai nakenda ko solo na pigime yangwana muntu mwindo pamba teto salaka di sumu eloko na bisu wane katanaka na nzambe na bisu et pourtant bisu nde tozali berceau de l'humanité wana na batu na mayele tuzakulubi yango peza tozali berceau de l'humanité mais 0 sur 0. Et là, comment on ça la égalité? Kolia, kulba français, kofinga baninga, kuboma baninga, wane c'est très bien. Donc, on a expliqué biso engouement, sensibilisation, autre mobilisation. Il y a. Alors, nous sommes papa lingi koloba et bandeli autolobi en français le début du commencement. Yakomona, yakososola. Et ça, on a le début du commencement. Parce que nous avons tali bien et rekangana moni. Mutu na finga ka ipamba. Mutu wana papa si biso taki badon kimbangiste. Ngana zaka matata wo convaincre ngana makambo église kimbangiste te. Koko na ngaya zaki kimbangiste so na zuiye. Mendenge na webisa papa edi. Ngabe mama wana tata wana azoba azoloba na makambo. Ngana zolo bango ya bozoba mais na suka jugement et kozana so ngana zana ngana raison problème yate na gagner nga e bongo soko na zana tort et kosukela ngai boni à partir de makambo yo ezaya kolandela te ke tatana lokola memaka pusu ngana leki kana nyonso te akoki ko mema pusu pe azana mayele ya bonzambe kolekanga ndene ko banda recherche na ngai papa nasali recherche na ngai na kutuna ka batu nasali recherche na nga na kutanga ka bible nasali recherche na nga na kutanga ka ba document nasali recherche na nga na koyuka ka banzembo papa cantique koyuka ka banzembo yo kosala banzembo yo autopsie na bi mutu mukili bolo ba makambo boite mutu oyo ba aya mukili o mutu akomaka nzembo ne akoko d'ailleurs tala différence banzembo nzembo ezoloba ke ngai tata na bino na lobi boye nzambe azoloba na kata nzembo nzambe azopisa bana na etoli na kata nzembo papa biso na banzembo ba marke nyoso banzembo lamentation ezali ba oya oyebiso ke na tango boye pasi ya boye tala bolela na banzembo boye banzembo ya kokumisa nzambe ya ko glorifier ye ya ko magnifier ye. Toi, et un ba choral nango choral mombeyemba kaka nzembo ya marque wana. So na biloko la choral de dirigeant. Bango nde ba yembela ka nzambe na kiti na bokonzi bango ba yembela ka ye. Bombanga na ebobelo na yo kono nanga na yo ka banzembo. Banzelu bazo yemba bango bazo capter papa. Vous allez combattre. J'étais qui? Il a pesa ka météo. Akoye bisabino makambezo ya j'étais qui ngana benga choral météo bongo koreki ya pesa kaka ya mabondeli avant ya kosala ndako nzambe nkamba il fallait mabondeli koreki fuba bakota kazamba yo so mona so mama nani tata nani azana orchestre na babina kuna bakota kazamba kusamba so mona bango bakene usala kama ngomba kai pa beto bongo bayali bongo na bamboka kune pa bato bazangi bato na baoyeba na banzambe te koreki kota mabondeli papa bakoti zamba awuti poto ngakena kisasa na mboka ke kokota zamba pona okine kolela kokine kobondela omoni banzembo biso zwaka
nzembo na nzembo yana tina na ngwena likambo epe oyo bilaka oyo ezo lakema na banzembo wana ezali kosalema omoni bilaka nyonso papa ezali kosalema yango wana bana oyo basusuli bato oyo babandi komona ke tokomi okende na kwa nango babite tika na mizongela po masumu osi nasali na si na fingi mingi na malamu kutu nakende kotika nakende kobonzela ta tolo oyo bakanisela nga balongola nga ta mwa ndamba mokumba oyo nazalaka nango ebele basusuli me mingi mpe nani basusuli kaka te baza kokontinue nano kofinga baza nano kokontinue kotonga me papa biso mundimi nyonso ya lingomba nyonso na mokili ayebi ke jugement dernier kozala po bakojuge biso na nini na oyo tolobaka na ndenge tofingaka baninga na ndenge totiolaka baninga na ndenge oyo nyonso tosala soki likambo wana osala oyebi conscience na yo eyebi ke osala mabe otubela na yango te papa likambo wana okokutana nango na jugement dernier. Alors mieux vaut que otubela na yo lela comme ça lisumu na yo elongo nango omoni orgueil wana papa tosala ya tina te. Et puis likambo lobi na nga ya libatisi kolo Yesu Kristo avant aya kobatisama Jean-Baptiste oyo abatisaki ye mpe cousin na ye mwana ya Elisabeth ntango ayeboye alobi non kolo ngai te nakoki nabatisa oyo malamu yo kutu obatisanga bi te mosala na il faut osala yango obatisanga abatisi ye ntango abatisi ye si bamoni likolo efungwami bamoni papa Simon Kimbangu aye na forme ya pigeon papa tala na likambo ya koseka tango aye na forme ya pigeon ouais mulimo musanto tango aye na forme ya moto mulimo musanto tango aye na forme ya mutu non mulimo musanto te donc to mona ndeke na moto o ezali règne minéral po wala ndeke za règne animal te moto ya règne minéral toto piango lokomo na moto o nzambe lobi créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Sur le bique, Molimo Santo ayaki na forme ya moto, bato ba sepeli. Tant le bique ayaki na forme ya pigeon, bato ba sepeli. Yesa kakaye, oui, au moins ayaki pigeon. Oh la colombe. Mais tant le bique ayaki na forme la plus sophistiquée on nzambe asali donc moto. Baboyi na bango moto. Bandimi na bango règne animal, na règne minéral tala bolema. To bengi to benga abomination ba mo musu bato to tanga abomination ayibitina na motita la abomination ozo kende ko réduire nzambe na règne animal na règne minéral olingi osuki sayi wana molingi kututé amata niveau akoma moto tala likamusu to côté la lifelo nzambe ayeta wa yena kono nzoto kolo Yesu en tant que moto wana to ndimi. Mais tant que yena nzota papa Simon Kimbangu na tant que mutu non nzambe ko kozala mutu te bongo kolo Yesu tozo bengi nzambe azalaki nani ndeke azalaki antilope omoni papa omoni sika niveau po tozo benga na biso molimo te tozo tanga bitangela alors mutu wana Jean-Baptiste alobi ngai nazo batisa bino na mai je vous baptise de l'eau du baptême de la repentance mais yé ngaku tunako kufungula lase ya sapato na yete. De qui parle-t-il? Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alobi ye akobati sabino na maite lokola nga. Ye akobati sabino na molimo musanto pe na moto. Papa yo lobi au nom de Jésus, ozo continuer kobati sa na mai. Na baptême, il y a repentance. Alors que Jésus, à sa commande à baptême, il y a Saint-Esprit et feu. Il y a un yoka secret, baptême moana. C'est vrai, Paul Tangayaki a fait ça. Il a imposé la main et il a battu en langue. Mais il n'avait pas l'église. Papa. Paul n'avait pas l'église. Il fallait se faire kolo lingomba baya. Ndenge na expliquera yo na makamsusu wana ke lingombango eza awa soto ke na Bible to mona ona âgé de 18. Tina mona tangi ate bat ba ko mona kuna batangi balobi
La date de la création La du date temple de l'Éternel. Au 24e jour du 9e mois, date de la création du temple de l'Éternel. Donc le 24, il y a 9e mois. 9e mois, on a fait ça la différence dans le calendrier des juifs. Dans le calendrier des Kimbangis, c'est le calendrier Kimbangmouna. Calendrier, on a mis au sommet, papa, t'as la juxtaposition des choses. Et banara le 6 avril, date Oyo. Mokile yo kabiso bana Israël balongwaka na bombo, c'est la même date le 6 avril. Yango pe date papa Simon Kimbangu abandi musala na nkamba. Yango pe date bana Israël balongwaki na Egypte. Le 6 avril. Le 6 avril. Nde nzambe yeko yebisa bango bimokolo na bokolongwa na bombo nde sanza na bino liboso ya mobu na bino yango. Donc bango bakoma na le 6 avril babanda calendrier na bango. Biso pe mosala na nkamba yeko mona na le 6 avril to bandi pe calendrier na biso. Na calendrier na biso na ya ba juif et longo bani. Yango so to tangile balobi 9e mois ezako se rapporter na mois de décembre. Donc le 24 décembre nde mokolo yo belge. Lokola molimo elataki ye ke libéré bango nde mokolo ba libéraki lingomba. Yango no moni ekokani na Bible. To sonde écriture likabane longo bani ekokani pona kolobate lingomba ya Yesu Kristu na âgé de 18 yangonde eye kobima le 24 décembre 1959 na République démocratique du Congo. Et lingomba ngo to vérifier batem ni bazo pesa yango wana calendrier na bango zo banda mukolo nini le 6 avril tempele oyo Jean amona ngi na il a pas de mosezo kita yango etongami na nkamba mai wana yango eza na nkamba Yerusalemi ekotonga makobanda ndaku ya triangle yango wana soki ekomi na ndaku ya triangle nzelo ekei na fuma papa oke na Bible okomona na kombo fuma ezali papa o nini wa juxtaposition ya nini boye nzambe ngala kisabiso na place wana lingomba ngo yango wana ezo sala makambo ndenge ekomama na Bible ndenge ekomama na Bible yango wana bato ya mangomba bato bamona ka bamoni na bango babi totika na biso tembeli ngomba ngo yango wana biso to bato mwindo tozolo baloba mais mindele bayebi que d'ailleurs papa Simon Kimbangu bomba na ete alobi lingomba moko ekotika na mokili yanga Simon Kimbangu o balingi okanga likambo na bakanga mokonzi akotika labo moko ngai Simon Kimbangu tala na mutu ngo balibia kufima alobi iye mutu ya mokonzi il y a 3 pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir scientifique, na pouvoir spirituel. Alobi yango na discours ne yambanzan sanda. Je reviendrai avec mes 3 pouvoirs. Je reviendrai. Je. Ameto lukaba prophète ne soba na Bible. Nani sa zonga. Nani sa la radio zonga. Mais il y a lobi ako ya ko zo mokili. Ako diriger yango. Omoni? Abimisa mbongo papa. Papa Simon Kimbangu na mbanza ngungu na nzela ya mboko luvaka mbula ezobeta ya mbongo mbongo ne elaki biye papa Simon Kimbangu telema aniata mundele mbongo amobi mbongo za mono Kimbangu sizidiuka mokili ekolia mbongo wana dollar te osoko shilling te o euro te mbongo ekosimba mamukolo lipanda ya molimo ekoya mbongo ya papa Simon Kimbangu. Voilà papa. Merci ya solo bandeko balandika no télévision kimbangiste nzela ya sembo yango wana to uti kolanda to uti koyoka mwana papa Simon Kimbangu nini oyo papa Lambert makwemi mona koloba suta ko bakisa na mokola lelo na kati na émission masolo bozali komona tozali kotila bino lelo soki tozali koyoka ke ki fanatisme otali kolisiba kimbangiste ndeko na ngai yonde mtu tozali ya kobunga mais qui vivra verra minga koloba ezali sute papa Maludi tokomi na suka émission na sopa mbate to lekisi mwa temps mingi pambate na télévision tango ezali obele tango na kopesa yo 1 minute na liloba nini ya suka koloba na biso na tina nanu na émission oyo ya touti kosala na mokola lelo
il y a un thème nabiso voyage pastoral, il y a sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Oyo mokile éviter que Papa Simon Kimbangu tozolo baba Kimbangu yewane Papa Simon Kimbangu Kiangani. Azali ko sala ba œuvre nae, azana nkamba, mais avec ko traiter maladie Ebola. Na ba mboka mosusu kuna tozo koyoka yango et toyoka ki pe président de la République à l'Obiango des États-Unis. Qui ba ya batinda ba émissaire na ba ya azali sur na ye pambata yebi ke na kati na mboka oyo azali ko diriger mboka te ma yebi ke mboka na li paradis terrestre. Nzambe mutali ko tambusa yango. Tozali ko loba na biso ali sur ke Nzambe molimo soto mutali ko tambusa mboka wana RDC. Kasi soki to ndimiye to lukile bokonzi na ye nde esikande manso ekopesa na biso. Papa Maludi to komi na suka émission na biso ni no kokoba pona seconde à minute to pesio pour être to monique bazi ko sala so signe pona tango za lobele tango Papa Maludi na pesio malo. Merci Papa Lambert, maloba nga liboso longonia na ratelki. Longonia na bapanzi sango ya lingomba ya papa. Merci parce que tozali télévision tozotia batu na avance. Tozali télévision du futur, to ça la futurologie. C'est-à-dire makam tozolo ba mutata lingia andimi nyango le lote lobi ya roya ndima pe un jour Papa Lambert ba ya féliciter merci au salaka émission wana au fongola nga miso. Donc bana ya ratel bandeko ya ratelki bandeko ya preski to luka to zala na bomoko to sala musala yangana to tika ba kombo na biso to sala musala yangana po lingomba yangana biso alikaka ba sali na kati ya lingomba wana pe ya mibale na koloba na bandeko na ba kimbangiste biso bato kolo likamboy biso bato ba poni biso yo vanda kino na ndako zolia fufu na madesu ba yeko pona yo ba voter yo ke yo yaka ko sana lingomba ya tata ta la chance yo zui bato bele bazo ina lingomba mingi bazo ina parce que bango kombo na bango ezate yo kombo na ezali ebe yo moko bandi mpitakani o bandi nkakalakani kana kata lingomba wana papa mbano ya moto na moto ezali tozala biso nyonso sous les ordres ya Papa Simon Kimbangu Kiangani ye azala liboso biso na sima et lobi ye biso to exécuter soka lobi te to salite mais soko tozo leka liboso nyonso tozo sala ezali na comptabilité muntu na musundenge tozali bo bilan na biso ezali osalaki ya mabe rouge osalaki ya kitoko bleu osalaki ya mabe rouge na suka nango ba compter ba rouge na yo na ba bleu na yo yango mute osala ozwaki to ozwaki te mais biso to yebi mbano eza nini bandeko nanga ba kimbangiste oyo soki ba convaincre ye abimi ake akomi kutu fossoyeur numéro 1 ya lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani lobi malamu kutu ya yebi na yete atiola afinga mais yo moto yebaki ozwaka chance ya kovanda na lola peut-être mimonela ki amona note obimi na yo soki okutaki lingomba na mesa olingi nango te papa tikango na mesa epa okutaki yango me kokitisango na mabele te keba na luvwezo kovweza kotiola nga kutu nazalaka kuna iyo soko ozaki kuna omonaki na yo te bato nyonso bakomona te peut-être ozaka no ozaki na bilembo te ubi osalaki ndenge Nzambe papa alingaki te mais ntango ezali nano esili te soko mizongisi na yo ndenge na ye minzembo wana tukaki leke kiame ya sadidingi mambi ngizidi kivutula kwa ngese undoloka muna mambi limbi sanga na oyo na sali ya mabe yo moko yebike ngai mwana na yo na ye komizongi sepa na makolo na yo papa donc toli na ngale banzela misato bato a presse tos luka to sangana to sala na bomoko succès ya moto te succès ya Papa Simon Kimbangu ya lingomba na ye biso ba kimbangiste tozolanda ye to sala na programme na ye na programme na biso te to landa ben kamba Yerusalem soki muninga na bosani benga ye pembeni teya ye lakisa ye soko lakisi ye soko mo akolanda na ye yo amwe kazala mwana papa te oyo azalaka na lingomba alongwe soko longwe no ke na yo epekisa mi na mote mende pa yo ke tika ko sala mauvaise publicité
tika kosala mauvaise publicité po bato mingi bazoloba kasi bino mo bozoloba ngo te ntango yo ozalaki na kati olobi nga nalaka kuna tala yaki boye ezalaka nango boye bato ya libanda bakolanda yo me bino bato ya libanda bokeba soko boni moto aki na kati tuna yo kimela nini tuna ye tina ezali alongwa pamba te tina ezali peut-être ya bonzoto te me ya molimo ayebi tina ye akimela alors soko ozolanda bilanda keba ya suka papa bus euti njili na njili ezoloba victoire bato bakoti me ntango ozoya okomi pembe na victoire omoni sikoyo bataxi bis etali boye ezoloba njili ezoloba su victoire te yeba kokomi pembeni ya victoire yango na siko destination ya su victoire te bato bana victoire bango bazokende su na victoire te bango siko bakomi ozonga matete bakomi ozonga njili bakomi ozonga kimbanze soko yoki ndenge wana yebake okomi pembeni ya terminus ndenge moko soko za kotambola omoni oyo poso koko okuna papier batekelaki likaya bono kasa kwa ngayebake okomi pembeni ya wenze yango tozomona moto mutazala mayele na suki na bawana papa nini tokoki kobakisa eloko moko kobakisa lete eloko tokosenga na bino émission masolo ya solo tozali ya solo tosengi te kasi tolobi ke ndenge bandeko bakolobaka bato la luzolo la mbote tozali na kozanga ba micro tozali na ba biloko moka mike ezokozanga biso omoni kokoko sasa so émission poto poursuivre mama makambo tozali nango besoin poto landela émission na biso to continuer ko luka ba recherche tozali nango ba matériel tozali nango te on samona koko salisa biso obengi biso ou bien on leki na régie pamba te liboso ndenge tokolobaka pa na biso nkamba simos otongi pa na yo biso tolobi liboso régie sima bokiti pe pa na biso pamba te biso pe tozali nango posa nde tosukisi wana na kopesa kaka merci na bandeko bozali kopesa ko soutenir biso moralement parce que tout le monde qui va conseiller les mingi pour le moment tozali na moralement mais tozali na besoin pe ke bato pe bato a luzolo la mbote boko pe ko salisa biso to kopesa mutankodia vraiment mbuta na biso yo zali vraiment na kobengaka yo conseiller direct pambate ozali conseiller direct donc to ko salisa biso vraiment na makambo ebele ba conseil na yo to moni ba mama Wivine Matou to moni ba mama Sophia na ya koreki mama Brigitte ya MSSK na Saint-Ouen to ba mama Christine Wavewa tozomona ke boza ebele to kokoloba mama Judith pe molonga ne papa Edizo Landonga malgré tout il ali moi sikaliba la kasi to sengi pe ba tozana besoin makamunyo swana to pesi lo merci mingi surtout tozana besoin ba pour soutenir biso wana tozana ngo besoin mais pona lelo to sukisi émission na biso wana pe na kobosa te papa Divimba ba conseil ya butata tozana des osala pe ki esengo ovandi tata zo pe ba conseil na pa ya biso bana oyo yo viva eza ba témoin moko na kati na mokili ezosala biso esengo mingi pamba te tozomona bino papa Divimba chapeau nzamba kotia loboko po ete mikolo ya likoya tovanda no na plateau tosala no pe émission mpona lelo bandeko nyonso kati ya mokili mobimba ba responsable ba paroisse nyonso papa Lambert na lingi bino mingi naza na mutu te oyo nalobaka na lingaka te ba responsable surtout na mboka France Europe partout papa Lambert naza na posa na bino naza na lingi bino mingi bandi binyonso na lingi bino mingi nazali ya bino so bomonaka ke tozali bato elobeli ezalani nasengaka bolimbisa ngai po ete soki bolimbisi ngai te ntango mosusu mokolo wana likambo moko ekokosala nga mpasi mpona kota lola na ngai ekozala mpasi yango nasengaka deja bolimbisi soki mutu moko amonanga na likambo akanganga na likambo elobeli na ngai nini esalaka ye mpasi nasengaka kaka bolimbisi po ete nga mpe na linga nazala bien mpo mokolo wana mpe nabikisama mpona lelo napesi bino nyonso merci nde ezalaki surtout bandeko ya Ratelki bandeko ya Ratelki Europe bandeko na nga nyonso kobanda na papa Yugens tokena papa Mayi papa Dani mama Lydia papa Tony bato nyonso papa Charles biso nyonso surtout papa Charlie Mulenga na Felan biso nyonso bandeko ya Ratelki tozala bomoko tozala papa Simon Kimba okiangani surtout yo disciple kozala libanda papa Simon Kimba okiangani te zala toujours papa Simon Kimba okiangani sima na ye wana nde ozosala mosala ya solo kasi soko ozali kolanda batata mosusu otiki pasi Simon Kimba okiangani pasi na yo nde ebandeli nde esika wana
tozala bele pasimo kimbangu kangani nde tokobikisama mpona lelo tosukisi wana nde tokutani mbala nsima. Papa Maludi, vraiment merci Papa Maludi na bokasi oyo kolakisaka na kati na émission masolo pe kimbangologue non tolingi vraiment keke liboso et puis na kobosana te papa to bosa te to na pasteur wazo kosala ke na émission masolo ke likambo masolo ekende liboso le révérend pasteur Peke Aloubé. En tout cas félicitations vraiment tika ite nzamba tsa sous loboko po ete yonde moto simbi émission masolo ke ezo de sika ya kosala ka papa belebele tika ite nzambe yala kwa ko papa Aloubé to sukisi wana. Merci botika na malamu.